ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanda ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Bonjour tout le monde qui nous suivait à partir de www.bomokoyamboka.com. Bonjour à tous nos internautes. Bonjour à Bandekunion, Sobazo, Andabiso, na Europe, na Amérique, na Océanie, partout dans le monde, na Congo précisément, Eskatozali. Lelo, Ngai Loriane, de Kolabino et moi aussi. Oyo toyaka vers bino pour nous donner information. Il y a Sengo, il y a Passi, il y a modèle Nyonso. Les autres canisa qui dans les lois de Konabiso moko l'un de nous a vraiment un problème de abenga kibiso bande Konabino ya bomoko ya mboka pour na koya ko solana ye ko senga lisungi na bino bana poto bana Suède bana Amérique bana ya Belgique bana ya France partout dans le monde nde toya qui est pas de Konabiso pour na ko solana ye bino moko boko kaye na micro ya Junior Kapa ya papier faux ya Plamedi Pova ya équipe mobimba bomoko ya mboka oyo ba travailler na biso elongo tozana ndeko na biso ako se présenter ye moko. Bonjour papa. Oui, bonjour papa ko pesa biso kombo na yo kombo na Gabriel Poutou Chole. Kombo na ye Gabriel Poutou Chole ndeko na biso oyo bozomona il est malade asa malade azo souffrir na tension ya misu nde abenga kibiso mo ko yebisa biso nde avant abandé komona siko nde azo mona pas trop bien dire qu'azo mona te c'est trop dur azo mona pas trop bien donc ye moko ko yebisa biso ndenge ni azo mona akoko yebisa so mo mukie ndenge ni maladie banda kiye. Oui, au fait nde na banda oloba na utaki na Guinée équatoriale, famille ne boebika mutabota maka à vivre pour akufaka papa akufaki na yakite na tindi contribution maman akufi na yete na tindi contribution grand frère nangai Mbonchole akufaki et puis Marine Chole pe akufaki. Bon, vu le temps on a et puis ndenge mo pardon ndeko a perdaki papa na ye maman na ye na bandeko na ye mibale moko ya mwasi moko ya mobali nde ayaki na Kinshasa a participer ki te na ba obsèque nyonso wani lekaki ya bandeko na yo bakufaki nde era nde ayaki siko Kinshasa pour akutana na famille to continue. Oui, donc na kutana ki na famille na décida ki que non na kitana ki kini na mona bango na kitaki na moni bango to vandi pende to andako vanda na ndako mona très bien vraiment. Prépané que nazalaki secrétaire général et la communauté congolaise na Guinée équatoriale et puis professeur juriste nazalaki secrétaire général et à ba congolais na vivant en Guinée équatoriale plus précisément na Malabo. Tozwaki ndenge balobaka ke mokili bato ya vivaka ya leo le ba famille ezwaki ezalaki na matanga papa akufaki maman akufi grande sœur na grand frère pe bakufi mais ngai nakita ekini te donc nazalaki kaka na Malabo mais ntango sikoyo j'ai décidé ke nakita na kovisite bandeko nakomi ntango nakomi na bandeko mona na ngai très bien mais actuellement nazomona lisusu bien te nazomona lisusu bien te soki na otala boye nazomona bato flou donc yango na sens wana nabengaki bandeko na biso mpona natamboli na hôpital plutôt natamboli hôpital tension ya miso na peu de moyens nazalaki nango batraite nga moi tension ekiti après ezongi lisusu mais nayebi ke médecine na biso peut-être eza limité yango mona banda kosenga si possible si possibilité ezalaki na kobima na bamboka mosusu mpona se faire soigner mais je n'ai plus de moyens
naza sou na ba moyen te obenga mutu musu ta musu boye tindelanga mweloko boye mona suite te yango moni na meka ko contacter bandeko na biso ya bomoko ya mboka ke ba meka ko ta so na quelle possibilité ba ko sumana bandeko boko excusez nga voix nga isa vraiment malamu te na za grippe nde boti ko na ndeko alobi isa tension a miso ebanda ndenge no bisi biso te banda ki tension a miso banda obela ngokala to aka oyena kinde banti. Oui, en tout cas na belango ata mukolo moko te tango na bimaki na ba ko pesa cours droit na institut Sanza na limité awa donc un professeur aza moto amonaka bien tout ça ni na tiré ko bela attention na tamukete na voyage na voyage qui problème ezaki te ta kiti na maya na Brazzaville na zui canon na kati Kinshasa ngai moko sans aide assistance mais na komi awa 1 mois 2 mois. Vous savez combien de temps déjà Kimbanda oui? Ah bon, plus de 6 mois. Donc na ko constater siko que non nazo mona vision de loin nazo mona sous bien te na ki hôpital haute tension nazo ngi comme vision de près siko na vision de loin na vision de près naza na ngoli souté nazo mona muso na kozala na kuta pana muto boy na leki po ani na moni ete et donc peu de vision éthique ya ngondo moni nazo ça ni bref pour na répondre na mutuna na mona na ngabi maladie eko kanganga awa na mboka na biso Kinshasa. Donc deko azaki na Guinée équatoriale ici kawapi azaki secrétaire général na communauté congolaise na Guinée na Malabo ayaki na kini juste pour na ko assister famille na ye na ba pasi ba mawa oyo na ki bango ya ko perdre ba parents na ye na bandeko na ye ndeko lokola assista ki te azalaki présenter na bandeko na asipela ki aya amona na ba famille o batikali asola pe na bombe ko na Kinshasa nde pour attention à monsieur ye kozwaye donc ndeko na biso azomona tendenga uti koloba na vision de loin na de près azomona les sociétés ba moyen azaki na muke na kinde à se faire soigner ki azozo bakisi bakisi yango siko azozo lisusu te parce que azali lisusu na mbongo azali lisusu na ba moyen te donc la famille ou qui ko assister bazali lisusu te muto pa ko assister azate donc il est comme ça azozo asu kisi te azozo le côté nde moko alobi awa kemeti na biso congolaise ils ont vraiment limité azana souci ce qui na aide na bino bandeko ya communauté congolaise ya libanda ya mboka partout dans le pays au Bozali, ceux qui beaucoup ko sungaye ya ko na ndenge nyonso beaucoup ko sala ceux qui a ko sombela kaye ba kisi ou soit ceux qui a ko aider abima libanda mboka nde na ebité mais toutefois ndeko na biso asa vraiment na lisungi na bino na pose ya lisungi na bino pona ndeko Gabi est-ce que vous continuer ko sola kisi to otiki na tiki pona nini eza volontairement mais possibilité ezande bakisi bazokoma mais osomba ngona nini batu ngande mutu tango na zaili banda na zosunga famille mais siko ngana ya boyebi situation mboka na biso mutu moko te bungi yango donc nazo tcha suba kite pona nazana possibilité te manette o nazalaki na ngwezo correspondre te na unité ni tellement dégradé manette oyo na somba ko be basombelanga so na chango boy ndenge moso na lati na ndenge moso na longoli zaka ndenge donc il faut ko luka unité mususu mena mbongo nini mama net on bateka on ba comme ba kiso nda ko mili nda ko so ba préparer combien au moins ezaki $70 c'est-à-dire misato il y a $10 mi balé il y a $20 ce qui fait $70 oui utilisant pendant un mois ce que sili au sombi li société comme ça n'était attention ezage quotidiennement il faut que chaque ango mikolo nyonso pona ko maintenir un peu de vision ezaliwana mais changement ça a été ndé on doit on a ndé on doit côté ba qui soit là quand même changement ça là qui ça toujours ezalaka amélioration ezala ki Nathalie Basango mais sango ba hôpital Basango mission Vanga et puis Siforko ba nyonso ba yebi on a kenda ekuna mais sikoyo ba sali ordonnance il faut fuko somba. Est-ce que vous avez ordonnance en Gouane pour l'accès biso? Bon, bah ordonnance ezali bon ezana nanda. Les problème té ndeko na biso donc azotia ba ki sous faute d'argent donc azali sous na moyen té ya kosomba
bazoko bakisi mais moya somba ngo ezati parce que azana mbongo te nde aki epa na biso bomoko ya mboka lokola ayebiki bomoko ya mboka elanda makamingi epai na bino bandeko na biso ya partout dans le monde mpona kosenga lisungi na bino nde kozala ovanda na avenue est ce que opesa avenue ovandaka na numéro de téléphone na yo ouais naza na luete numéro 2 bis luete numéro 2 bis quartier Yolocide bon numéro de téléphone plus 243 90 hein, 90 90 56 82 037 na bandeli on a bonne compréhension plus 243 90 56 82 037 on est à direct na privé na ngai. Merci beaucoup boti kwa ndeko Gabi ndinga uti koloba tozalaki na bino elongo tokomi presque na suka ya émission na biso. Merci beaucoup pour tout le monde qui nous suivait à partir de W Bomoko ya Mboka de cœur avec vous. Bomoko ya Mboka eza pour na bino bana poto bana partout dans le monde entier. Papa Patrick Momo, maman Pauline Momo, papa Pati Momo, madame Kija Lux, papa Benjamin Ka Kolongo bino nyonso ba o message ko anda biso to pesi bino ba gros bisous, bye bye. Ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano